classe politique divisée par des questions d'actualité, par des questions d'intérêt national. Nous allons le comprendre bientôt dans votre émission Écopole, diffusée chaque jeudi aux environs de 22h10. La rediffusion, c'est à 8h10 avant l'émission Canal Presse. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Écopole qui sera bilingue, qui reçoit ce soir l'autorité morale du parti Congo Mon Héritage, M. Yvan Mundadi, avec qui nous avons échangé plusieurs fois et il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de messages. Avec l'autorité morale du parti Congo Mon Héritage, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Mais bien entendu, le Kobe tapé Masolo, il y a parti Congo Mon Héritage. Moi, Masolo, je ma vision, et puis tout me connaît, ni les ans à 4. Ma bombe pour la 2025. Monsieur Yvan Mundadi, bonjour Mbote. Boni. Mbote mingi mwana mboka. Mbote mingi na bakongomani bazolanda biso. Nikole bele. Na santé zali malamu, nazali na ngai, nazalaki mwa moke na mobembo na mboka bapaya. Na uti kozonga. Donc Congo Mon Héritage eza malamu. Mbote mingi na bato nyonso to ba accompagnaka yo na sima. Wana nazomona Freddy Takidi, Mike Kamwaka, Pati Sumbu, namoni pe Yannick Njwiki, ainsi que Veyambata, soki nasuki wana kaka. Po nakolo ba mingi te. Na moi ekotisele moke, mukoni tokoyoka yo pe na dekese, tokoyoka yo na Aru, tokoyoka na Magi, tokoyoka na Bumba, tokoyoka na Songololo, obino bolingi bamboka bapaya mingi. On a pouvoir kuna tuni. Non, en fait, eloko nyonso ezalaka batransaka mwa organigramme na agenda. Je pense que agenda na biso il y a mois de février, tozo banda nakananga, to kiti Mbujimai, après toke Lisala parce que toza na représentant na toza Lisala. Ambalo ozobeta ba Congo ya kati. Oya uti ko implanter parti. Donc tolingaki to banda na Congo central, to moni Congo central eza na biso pembeni. Et en plus tu kosuka na bandundu pour na mois kaka ya février et ainsi de suite on continue que notamment le sikanyo surtout ba siège il y a parti Congo Mon Héritage ezali 2024 et outil aussi là. Est-ce que on a mes conscience la vérité nyonso au CP na rendement à parti na bino? Mais bien sûr que oui, dans CP na rendement à parti ainsi que dans CP aussi na rendement il y a gouvernement souminois na o salami. Donc, parti rendement est tellement positif. Je pense que le procédé qui a implantation, il y a parti. Je pense que ma cadre, il y a parti. Et là, je cite le CGA Joe Mayele, au hasard porte-parole, en charge de la communication à parti, ainsi que CGA Junior Kassongo, Gabriel, vice-président, Gabriel Nani, Herman Ntumba. Je pense que sur le terrain, Moussa les salami tellement malamu Congo Mon Héritage ezali loko susuté ya kolakisa pa ya bato parce que bato basi ba yebiango c'est ce qui est loko bande ko sepelisa biso ya ngwana à peine Congo Mon Héritage loko kisaba 1 an et demi yo moko yebi déjà sur le terrain aura oyoyo Congo Mon Héritage ezana Congo Mon Héritage ezana particularité moko on a pour rappeler la bâti spectateur ezali plus basé pe dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on permettre moto pour se prendre en charge, mais en restant la carte Mibeko, en restant la carte à valeur, principe, je crois que c'est ça. Est-ce que les Oyo, surtout dans le domaine entrepreneuriat, vision en les arts, tous les gars, slogan, on s'est payé ça batou, on le babadba, on a de ça fait beau. Je pense que Congo Mon Héritage est outil kosomba machine, et c'est commis, to benga yo, nous sommes machine, to sombi ba machine oye, pour ba te belé batika la kaka. Na contexte ya kosenga biloko lokola hydrocarbures, ministre ya finance, ministre ya mine, ministre ya mais biso na Congo Mon Héritage en école du parti toujours la kisa ba jeune ba mikolo ba maman bandeko lolenge nini ya koslona kosala bilanga on a le côté ya français to bengango agriculture na Congo Mon Héritage toujours la kisape bato lolenge nini ya koboko la bibwele parce que ba machine eye eza ba machine ya kolamba biloko eza hybride te mais ba biloko eza tellement national oyo ba bibwele soki ba le yango ekozala malamu pe na bilanga na biso to kende ko boaka ba déchets toxiques oyo to bengaka ba engrais chimiques tozala ba produit oyo to ko boaka na bilanga
oyo jamais kotungisa santé ya bakongomani. Voilà mosala oyo Congo mon héritage na siège na biso ya parti. Je pense que eza na niveau ya Tchangu kaka te, siège à parti eza na avenue Victoire numéro 1 Limité Mososo juste pembeni ya station Kobil. Je pense que toza na ndeko Edo Dabo oyo azali molakisi oyo azolakisa bato ndenge nini ya kolona pe lolenge nini yango ya kobokola bibwele. Donc toza na entrepreneuriat. Congo mon héritage aza na mabele oyo asombi déjà ya etandi moko ya monene mpona kolona bilanga mpe mpona kobokola bibwele po lobi Congo ezanga eloko ya kolia te. Congo erecourir kaka na biloko eutaka baproduit ya première nécessité eutaka na bapaya te, mais tozwa yango aussi na Congo mon héritage. Voilà particularité na 2024 au Congo mon héritage esalaki. Natani kombo ya Tchangu parce que nayebi ke bandeli masolo ebandeli côté kuna mais Tchangu yango mpo ndenge okoma su te. En fait mwana mboka fo yeba ke nde toza na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Chaque leader azalaka na fief électoral na ye. Je peux citer mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soko Mathieu Okiti le Dekasai wana eza fief électoral na ye. Soko ozwi Vital Kamerhe ozwi na Bahati fief électoral eza Nord Kivu na Sud Kivu. Soko ozwi mwana mboka Muzitu eza Bandundu. Soko ozwi Jean-Pierre Bemba eza Grand Équateur. Mais soko ozwi Ndeko Musu azotya makelele wana na fief électoral Ivo Munda di fief électoral na eza Tchangu Mobimba parce que Tchangu naza molobeli ya Tchangu mwana mboka naza molobeli ya Tchangu banzela esalami na befort oyo ya ndeko avandi liboso na yo. Je pense que porte-parole moko ta kobima lobi alobelaka Tchangu lokola nga bina lobelaka Tchangu. Tokoti 2025 Ivo Munda di makambo ezali ebele na ye tozala na niveau ya Congo mon héritage avant tokotama mosusu bomemi 2025 na sini nini parce que faut koyeba badébat ezali ya ma constitution badébat ezali na niveau ya bakota ya baparti parce que faut que se repositionner bino boza union sacré na rappeler batéléspectateurs bayeba position na bino malamu mpe le pourquoi bozo maintenir 2025 eza année moko tolobaka ya positionnement bino boza kose situer wapi. Mais mwana mboka déjà Congo mon héritage na mikolo koya toza na 10 résolutions mpona kolakisa bakongomani lolenge nini constitution ezala révisé te mais ezala tofoto changer yango. Donc foto changer yango tokoma na constitution ya bibamba te na constitution esalamaki te na université moko na royaume ya Belgique oyo sur 21 bato oyo barédigeaki to bato basalaki constitution au moins bazalaki 3 congolais ya pamba. Nous devons ya kozala na constitution ya mboka na biso tokotia na vitrine oyo kozala ya bapaya te. Na 2025 Congo mon héritage baproche na ezali azoya na 10 résolutions oyo bakodépose na baambassade te lokola bandeko mosusu mais oyo bakodépose yango na parlement na biso to déposer mpona kosunga mboka na biso. Donc Congo mon héritage aza na bavision ebele entre autres déjà okomona na école du parti tozo lancer déjà promotion ya liboso na bapartenariat bandeko oyo bakoti plus mingi na domaine ya Bologne. Mwana mboka omoni mboka oyo so tolingi to développer yango nous devons commencer par l'agriculture aussi élevage na pêche ozo comprendre eya biloko moko bato ebele babosana yango soko bapesi moto ministre ya agriculture amonoka babwaki na bisika bikauka alors que Chine lelo soki eza développé lelo soki tomata tokita Chine ekomi première économie premier pays numéro 1 mondial na économie ya mboka bauti na Bolone bauti na élevage et basukisi na domaine ya pêche. Donc nous avons plus ou moins 10 résolutions auto ko présenter pa na bino bapandisa yango et inscrit to memi yango pe na gouvernement tutiki yango pe na niveau ya parlement na biso. Maboyi kozwa ndakise pa bato mosusu na ozwa ndakise pa epa na yo oyo pesi priorité na mayo etali bilanga mpona kosala bilanga constitution eza empêché na nini. En fait tolingi toloba te constitution empêché biso na eloko te ça certes ezo empêché biso na eloko te mais oyebi bien que eloko nyonso ebandaka na soubassement na yango. Je pense que je vais vous dire que donc ba musulman soki balingi basala to bakumisa nzambe na bango basalaka recours mingi na Coran que le chrétien basalaka recours na kati ya Bible mais biso na kati ya boka na biso po to se sentir que toza à l'aise il faut toza na constitution oyo ezo permettre biso ya kobomba intégrité ya mboka na biso tozala tellement souveraine
na article beleza na kati ya constitution mboka na biso ils ont empêché biso te potolona mais tolobi que to lancé déjà campagne wana il y a 10 résolutions au Congo mon héritage on apporter dans gouvernement ainsi que dans parlement mboka na biso pour le changement et là to quotidien dans domaine ya boloni tango to bandaki makambu ya boloni pe ya koboko la bibwele je pense que c'est là qui est capable constitution te mais nous devons quand même nous aligner derrière vision ya mokonza mboka o eza tellement noble o il faut te soutenir parce que toza nasima na ye toza na guerre na niveau est o lelo mokonza mboka zobunda o asisa makambo wana bien que umeli ba congolais ba kufa ebele makila etangi mingi donc c'est le feu eza moto bino boye suswa bo fongoli susu moto na ma constitution est-ce que oyebi que même na kati ya plateforme na bino boza divisé est-ce que moto bino bo pesa bino bo boma moto en fait je ne vois pas pourquoi bino bokoloba ete tozo pelisa moto mais na famille politique bozo sa unanimité yo kama na mboka je pense que bitumba o eza na est ya mboka na biso ça fait plus de 2 décennies o bitumba wana ezali vous devez savoir aussi bitumba ezali imposé par tous les hommes en cravate en costume aussi lokola yo o baza pe na ba institution bavandaka pe kati na esika o batrouvaka gain de cause ya kotangisa makila ya bakongomani je pense que mokonza mboka il a mis des atouts pour bitumba wana ici là plutôt question ko tu na ngai ngolo bato betela maboko na mokonza mboka pona avancer ya FRDC o bandeko na biso ya wazalendo parce que volonté de salama volonté de salama volonté et salami FRDC mokonza mboka volonté politique mokonza mboka le bet na 2025 bitumba wana il faut ici là lokola bitumba faut ici là tokoki jamais kovanda kimia totikala kaka na domaine moko to na axe moko te pona bitumba yango ko constitution te constitution eza constitution moko oyoyo eza dignité ya biso bakongomani tozala na constitution oyo na barwandais na baougandais baparticipaka na kati na yango tozala na constitution oyo eza une grande partie ya babelge mosusu mpe susu ya bafrançais te toza na mposa constitution mboka na biso evanda na vitrine toloba so tokoki koluka yango tozwa yango tomonake non un tel congolais nyonso tout tel koza wana akota mpe apesa makadeside mpo constitution ezala ya biso natuni motuna mais okimi yango na famille politique na bozoyokana te mpona bokosala bino bajournaliste mutu bolobaka nayebi te na famille politique so tozoyokana te il faut ezala peu clair à part idps na baallié permanent na ye je pense que mwana mboka Jean-Pierre Bemba alekaki na betando eke azalaki pour yango je ne sais pas so osala légion na nani yango il faut yebisa bakongomani ya solo non yebisa bakongomani so oza na komba moto moko oyo aza nsima mokonzi ya mboka te je pense que na discours ya mokonzi ya mboka oyoka nini UNC ya Kamere Bahati FDC ozwi bazolanda schéma na bino te oyo lelo yo sa vulgarisation bino moka na kabuya nde en fait yo moko olobaki yango mokonzi ya mboka asalaki discours moko ezalaki clair alobaki moto aza nsima ya vision na ye te oyo amoni ke vision na ye ezosepelise te même soki aza na union sacré soki amoni ke aza na vision na ye te akoki kotika na ye akoti mpe bazoaccompagne bambula ezokende après baakompagnaka ye mabe te mobutu soki lelo mobutu azalaka na mboka oyo te eza motema mabe ya bandeko na biso baoccidentaux parce que mobutu akomaki na moment moko atali alobi te bato oyo en tout cas bazwi mpe mingi bazolinga baimpose nga makambo na kosala yango te nazozongisa souveraineté ya mboka voilà raison pour laquelle bazwaka musée Laurent Désiré Kabila po abundisa Mobutu et lelo ta musée Laurent Désiré Kabila akomaki lokola aza congomani ya papa mpe ya mama omoni ye na kati ya pouvoir awumelaki te parce que lorsque ntango akomi asali une année il a compris que non tokozala kaka baumbu ya bapaya te c'est ce que aussi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azosala et nazotya mongo na monoko mpona koyebisa yo banationaliste nyonso tout nazobanda na mboka na biso baboma bango kaka na mois de janvier et toza mois de janvier eza mois moko ya banje ya makasi plutôt biso bakongomani faut tosabela makasi mpona mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo atie baoccidentaux baaméricain barwandais baougandais bato nyonso tu oyo yo baza baimpérialiste atie bango do contre mur alors eloko oyo bango bazoluka lelo il faut baefface bomoi na ye
na repesa de reste mémoire Mamadou Ndala kufaka na moni. Je pense que ce qui mémoire nangeza eza malamu mingi c'était le 2 janvier. Et Kasavubu nani Mulumumba kufaka na moni. C'était je pense que le 16 janvier. Bon Moselle aura désiré Kabila. Akufa na moni. Le 17 janvier. Vous comprenez? Donc la tête pour entendre le commissaire. Mais ce qui est d'Afrique au monde que même Batoba Sankara, même Batebele, Baboma Banka na mois de janvier. Tshisekedi est en train d'abattre un grand travail pour le Congo. L'impérialiste balingi bachaiki iki le lenge basala ki ngwa kala pona ko division entre le Mumba na Kasavubu de façon que bakota na katona ba pesa Mobutu il y a des causes pour à diriger à régner. Mais pendant 32 ans avant d'aki, il a compris que non Moumbu ya ba mindelete. Nkita boka na biso ko za la tele lokola et ko ba lokola bato musuba bo magabiso ka rapport dango. Tango a rêvé conscience ta yezala ki ya kofungwama le lenge moko Basili Saké. Mais mon Mboka Félix, dès le départ, déjà, il était conscient parce que Azam Mona Sphinx a limité, Azala qui est vraiment déjà formé dans Makambo. Yango Mona Salaki Bajé qui disait que Batono Kantaloko là, Azala tellement faible, mais là sur le terrain, tu vas au côté. Ah, on peut ça argument pour la vendre sa pouvoir, qu'on défendre pouvoir, qu'on peut ça raison. Mais on a la pouvoir, on besoin de vendre. Mais dans le fait, la Katama Solo, il y a un Congo Simbate. Toke musika te na décembre ka otanga ki mama Judith Soumi en Ebandelia obeti solo lobi gouvernement masulu na banini ministre économie ya gouvernement ya bino alaki ba population pour nga solo ba au peuple zolo alaki ba population biloko okita mais décembre yo na si le beau zaki na déplacement na cadre parti mais ça qui kita bato babimi bena bema miso ba mon marameleki aucun na ba domaine mususu ya courant lelo tozoloba ezo simba te aucun na makamyo etali mai bisika mtuti lelo babenganga kutu na bato moko bazali côté ya village Finda côté monga fula bango bakama bi mais tokanisaki régie des eaux koya régie des eaux na moi village na pemenia ekota te mais ozomona te na deuxième mandat ba besoin primaire na population eza ebele mais bino bozowela kaka constitution tout ça. Alors que maintenant, la deuxième mandat, il faut aller ça. En fait, moi, il faut que Congomani base à la montée Bamabé. Parce que moi, je trouve que Nako Tangelayo déjà, à peine on a 6 ans, la réalisation, moi, Namboka Félix, c'est que les gens sali, et ça, que les Kabandoko, bah, ça a 18 ans à pouvoir. La réalisation. Où ils sont palpables, où ils sont visibles, où ils sont bien. Sur le Banangaï, gouvernement soumis. Lorsque mon mboka sama lokonda tika ki bokonde na ye tango mon mboka sumino a jui ki bokonde sika wana pona ko la lokola ministre ya bona mboka na biso premier ministre oyebi ce qui bo stabiliser na nous monnaie vous ne pouvez pas ya ko se prétendre être ya ba flambé ya ba prix ya ba inflation ya biloko na kati ya marché je pense que les loyo déjà au monique monnaie na biso local les a stabilisé. Masola TV. Non. Masola TV. Monnaie local les a stabilisé. Bino ba tanga ne besoin logique. Nazala quitté ki na mboka bapaya ba fête union soto si elinga kuna. Mais na yoka quitté sika ministre Mokoko Samba loba ki était to kitsa biloko na bonne année. To na fête. Il faut to longola esprit on a biso ba congolais on ne vit pas ayamba opérateur économique on ne vit pas formation makambo afite je pense que ministre Mokoko Samba a formation ayamba opérateur économique ayebisi bango souci ya bosenga population bango balobaki ba taxe nde eleki basololi balobi tokokitisa mais zéro non mwana mboka. Je pense que bavandi bazotala na domaine nene pe na accident ngo bakoki ko kitisa biloko okoki koya ko yebisa moto te kitisa biloko alors que ce qui na yebisio lelo betido ya faisabilité sur ba taxe belé ezalaka na bulletin de douane o salami to boni ke ba taxe belé eza na tina te po vanda ka wana yango sala. Oui, tu vas conscient pour te coûter à ngondengwana. Il a fallu tout ça la bêtise. Na bêtise on a mon mboka Mokoko Samba déjà na mikoloko ya 10 mars ba kolongo la ba taxe belé na bulletin de douane de façon que va permettre bande ko na biso
il y a des opérateurs économiques douane ezala mwa moke na se et bakotisi na domaine ya makambo ya bolei yango no moni lelo gouvernement bavandi kimia te bazoluka na kata mboka na biso biloko tozalaki na lokola bateau de pêche. Je pense que mon aujourd'hui ma bateau de pêche non bateau de pêche boloni ezongi ya liboso na kata mboka na biso. Je pense que na plus ou moins 100 et quelques jours au gouvernement soumis na sali baza quand même na avancé moko indicateur eza rouge te indicateur eza vert. Il faut que la kisabango était baosala mosala na moko betela ba maboko. Mais j'ai dit que na kata ba ministre wana o bazosala mosala. Je pense que ba ministre peut belé ba se démarquer na manière de bango kosala mosala oyo population zo betela bango maboko. Et ça peut na ba ministre bosusu pe o baza faible oyo faut pas pesa bango coup de pouce de façon que makambo changer na mboka. Tout le monde a makambo mabete. Je pense que le gouvernement, il y a un mboka soumino, bazaki na bâton magique te pona koya ko beta mbala moko pe ko sisa makabote. Il faut pas ça la étude de faisabilité, ba kota na axe to na ba domaine union surtout de façon que ba répondre na batante la population ya Congo. Obi que to koti deuxième mandat na mboka. Déjà na deuxième mandat, etikali que de manière na ya mikana la mandat esila ti ozor ba beti je pense que yango na lobi ezali ba raisonnement ya bino batu botanga premier mandat ya mokonza mboka oyebi ndenge nini etumba ezalaki. Ce pays n'a plus besoin ya ba texte te mais a besoin ya acteurs politiques au ba ko accompagner vision chef de l'état au ba ko vanda batala ete population za na bosenga ya nini. Et raison pour laquelle même si je suis de l'union sacrée naebisaka mokonzi to na leka na télévision il faut placer bateau yo bakoza na sima ya vision na yo parce que concept na bino ezalaka le peuple d'abord. Le peuple d'abord cela veut dire quoi? Qu'on répondre na batante ya population ko pesa bango oyo yo ba résultat escompté sur le terrain. Vous comprenez? Je suis un acteur politique et naza entrepreneur na kata mboka oyo derrière nga naza na batu oyo yo balandaka nga na sima. Je pense que nous avons makambo na lobi te ke na Kinshasa nyonso to ezali rose. Et ça na domaine moko to na axe moko o ti le long to répondre na tante la population te et ça sur le plan social. Et nous devons travailler sur ça. Il y a l'infrastructure, il y a l'intérêt zo sala na mboka. Boyela ka biso ba chinois na kata mboka oyo. Mais bozana bango. Non, boyela ka biso ba chinois bo signer na bango contrat. Bozana bango kaka. Il faut yeba gestion ya républicaine ni kolobadini. Et ça la continuité. Vous ne pouvez pas venir contre ça il y a 10 ans pour au résilier contrat on a sans pouvoir mais sur le Bimaka. Nous devons cheminer ensemble avec Batouana mais tout a changer ma méthode tout système ya kosala musala. Il ne faut pas que ça batu ya kana calcul que non contrat moko zalaka ya 20 ans batu bazwa déjà mbongo na bango bino boyé bo casser contrat on bo résilier contrat on vous devez encore sortir le bon mission na kata caisse à l'état or tozana ba nécessité belé mon mboka. Je pense que les loyo boloba ki awawa naza pour yete parce que naebike dans le cas na étant de que la bika osala musa mala meke mais je trouvais pendant que na beti tour na nzela makala côté akimo na monique au fait qui ne ko bonga kino yeko bonga kaka ngana baki no kini fwe bonga na moni quand même Daniel Bumba abandi moi misala. Je pense que so ki na makala lelo ko mona musala ndenge zotama oui. Gentini, c'est le gouverneur le plus médiocre. Daniel Bumba. On dirait na kata mboko na kata Kinshasa za ba gouvernement za ba grand danseur. O mona ki mbuta ndanda Robina. Daniel Bumba. Mais tant que Gentini mobila yope Daniel Bumba sali nini. Daniel Bumba, il faut ba Daniel Bumba ça fait combien de temps oyoyo ba investir yé pas dans ça mosala. Mais bien sûr que oui, on a mboka. Natuni. Pourquoi assumer bilan? Daniel Bumba assume qui a bandi déjà ko sala. Oui, a bandi déjà ko sala. Ils a déjà malam. Alors ça, tu vas ça. Azelana bala kotangela yo. Soko ozui bazo la gicha ozui bakabamba.
ozwi pas hôpital bana ezalaka na kalembelembe ozwi banzela eza ebele mwana mboka banzela eza ebele abandi côté ya Mankala abandi côté ya Kimwenza abandi côté wana je pense que kala mingi te soki côté wana okosepela et nalingi naloba te makambo ya rokade outi koloba na nzela wana wana chef de l'état wana président gouvernement central nalobi ke nakoti Daniel Bumba te Daniel Bumba eloko tozozelela ye eza ke Kinshasa esala nini ebonga eloko tokokozelela ye eloko tozozelela ye tokoki te eloko tozozela Kinshasa il faut ebonga mbula ebeta mai etonda na nzela te tozala banzela ya malamu. Moi je regrettais même na musika j'ai tellement na regretaki mingi na musika nazomona Gentili Ngobi anasala ne eloko te mais ta bangeli ngeli apa babona kotia na makata Gentili Ngobi anasala ne eloko te mais aka makasi na bangeli ngeli na noke na chinois mais na Daniel Bumba ta bangeli ngeli apa mbana to mona ki yango te. Donc il faut quand même na bureau na ye basala musala baloba kaka te mais basala musala sur le terrain totika bakambo ya bambouteillage to mona lelo yo parce que nzela ezali te abongisa banzela asala musala malamu mais abandi déjà topesa ye nano mwa chance ça fait plus ou moins ça en quelques jours oyo aza investi comme gouverneur à ville province ya Kinshasa topesi ye temps ye moko apesaki bino concept moko ezaka ye makambo ya bracadabrete wana oyo alobaki na miso ya bato aza na poudre ya par le pimpin soki nini te mais au moins Moutou ezali asala bosala sur le terrain. Wani bozo ndimati que Daniel Bumba c'est le mauvais casting. Oh bosala. En fait on est à Malobalabino. Les Malobalabino parce que Daniel Bumba déployé a conquisté une année. Topé ça y chance. Total la loco laza mauvais casting. Total a pendant une année. Gentili Ngobi n'a pas allé mauvais casting. Tout comme Mohamed Kimbuta Yangope oya talaka libuluma zengabi mboko eko bongate. Atalaka pe mauvais casting. Nous devons quand même donner quand même chance pas à Batou à Sala Moussala. Topé ça y azana on attend un belé. Si on ça une année naïe, c'est là où tu comprends que notre Daniel Bumba est tellement nul. Il y a ma gouverneur surtout la vie de professeur Kinshasa. Et le temps passe. Hein? Le temps ils ont passé. Le temps ils ont passé. Moussala et Salamaka. Na système il y a graine, na C à ma belé. Il y a mon colocolo na graine. Au tchango na sa mabele roye ba mokoloni na ngunze te robotate laisser le temps ya ba ya moto comme ba vidéo musu Kabila zonga et le bilo ni temps okaro en fait non le bas concept wana bien Kabila il ne fallait pas des concepts na ki bande ko na biso peut perdre bazolo Kabila je sais que moi na mboka vous êtes tellement intellectuel vous êtes journaliste il y a balabala, tu es journaliste d'investigation. Nous devons quand même raisonner par rapport au contexte. Depuis au Botama, au commune Ajoy, au Sali Betid Nayo, na ba pays nyo surtout. Au somona président moko sali deux mandats naye. A sali mandat moko supplémentaire. Ayeko baksana 3 ans moko supplémentaire à sali. Ba collé titre moko honorifique ya sénateur à vie. Lobby a qui comme rebelle to akoma opposant na kati mboka. Tout ça na président ebele na kati Afrika. Pour citer que Zuma. Président Wuti Kolongwa na Kenya. Yeah? Azali a commis rebelle te, a commis peu opposant te. Mais à ce consulter, c'est là Kabila ko yamba bana mboka sur na domaine nini na plan nini parce que azana étiquette to bakola eloko moko ya noble lokola sénateur à vie o ezaka suppléantif te Kabila pas zonga na pouvoir na mboko ezaka na option mibale asali coup d'état soit abomi chef de l'état. Moi je ne pense pas na kibomoto boy Kabila ko zonga na kata mboko Kabila il ne fallait pas, cela veut dire ko ba ndeko na biso bazoloba donc mboka o ezaka ki bilanga ya Kabila donc le pango papa na bango na mama na bango batikela ki bango oyo Kabila nde mutapesa bato ba pouvoir. Kabila sali 18 ans na kata mboka oyo. Kabila kuti mboka na biso ezalaki un peu likolo. Le mal du Congo, celui qui a détruit la République démocratique du Congo, s'appelle Kabila Joseph Kabila Kabange. Le mal du Congo, et ça Joseph Kabila Kabange, c'est celui le mal du Congo. Moi na mboka tozonga nanu. Tolingi te tozonga lobi na concept ya komona Thérèse Kapangala lali na se
ya komona Rossi Mukendi alali na se, ya komona Chebeya assassiné, ya komona Armand Tungulu assassiné, biso tobimaka na balabala bokolo 5 cm ayaka. Biso babeta biso masasa pourtant. La démocratie ne pas égale à libertinage. La démocratie ne pas égale à libertinage. Différence je peux plaider pour moi pour Nakaya Mike Mukebai. À sa père de famille, je pense que si Mike Mukebai a ça joue déjà les sons à Makamwalobaki. En fait, on a la démocratie. A piriger déjà peine naïe. On commence à la bas où ils ont monté Mamabé. À sa père de famille, alors moi, c'est un acteur politique que j'admire beaucoup. Je n'arabestime mais belé pas naïe. Loko la piriger peine naïe. Dis-moi, Makambo Daniel Mukeba. Mukeba ya Salaki. Na oyo muto amelaka diamba makasi oyo soi-disant député honoraire oyo ngunza di ngunza aisitaka oui mais c'est un grand est-ce que muto azalaka ndengwana morphologiquement parlant comme on appelle muto ndengwana obo PCP ba responsabilité est-ce que na mutu na yebini nango à part conflit à part haine ya koisité bato na opesa na tanga komonete pour na pesa crédité na koisité bato pour na kolo moko lorsqu'il cite seulement Baluba. Oh, ce qui peut balouba va comment citer ba Congo. Mais Daniel Mukebai a salaki ou salaki a purgé peine na Mike Mukebai. A dire à purgé peine naie, mais faut pas tirer. Je sais que émission toujours ça la chef de l'État là nango ainsi que ministre ya justice nani Constant Mutambata la nango. Nous devons quand même s'appuyer sur ya Mike Mukebai. Je pense que c'est un père de famille à Sala qui est ici. Il y a des gens pires que Mike Mukebai, chef de l'État dans la télévision. Je ne dis pas que c'est la banaliste, mais qu'on finga chef de l'État. Surtout dans le domaine des journalistes. Soit-disant journaliste chaîne de façon qu'il y a comme chef de l'État. Mais Mike Mukebai, ça fait combien de années déjà Mike Mukebai a vendu? Non, mais il a continué Koloba. Au monde, on a noté Moutou, a comme un rebelle. Si on a un concept moko, loko la bango balobi ke Kabila il ne fallait pas. Mais ngai pe ba Congolais batala ngai. Ndanda abane ko travailler match libanda. Amoni ete ba résultat ils escompté te. Abwaki bilamba nganga koti na kata terrain pour moi que no beta balle. C'est que match baby. Ko Kabila zala kinganga. Akuté na ba c'est ça là. Akuté na ba Mboka. Akuté na ba Negolo. Nazo comme si quand ne vous en faites pas. Kabila zala kinganga abane ko travailler match libanda. Na kinganga na bimisi équipe na AFC. Abimisi M23. Abimisi ba groupe de soba rebelle oyo yebi. Amonike mutu moko aye ache bango 2 contre 1000. Nous devons quand même applaudir Mokonza Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lelo to yebi vrai face ya Kabila. Kabila ye na mboka oyo na République démocratique du Congo. Tant a eu pouvoir. Yebi sangai a pouvoir dans contexte nini. Tout ça, le référendum. Est-ce que tout l'État a un vote? Congolais dit non, Vandaki, Aponaki, Kabila, pour le coup qui y a RDC comme qui royaume, pour ceux qui papa Koufi faut pas jouer moi dans les bâtiments qui pas passer dans pouvoir. Ba Congolais ni basangana qui. A joué pouvoir dans le contexte où on a au bas dit pas qui biso ba Congolais. Nous avons accepté. Kabila yo na kata mboka oyo. To yebi ke abotama na libumu ya mama Sifa, baza mapasa ye moi si il y a des passes à mobile alors que na mikoloko ya besoin de nos gestion il y a mboka na biso boju yango na mensonge alors que maman si fatika la kobota te au somona wapi va passer ba bota mais na kata dibu maman moko azala né na 1968 muso azala né na 1970 mensonge. Deuxième concept na ngai Kabila ye na kata mboka oyo depuis ti atiki pouvoir na ye oyokai mokoni nango atelemi bonami sabato hymne national ya Congo abe azoyemba yango natikala komona te. Il est venu dans ce pays ti
alongwa sala discours na lingala te. Il est venu dans ce pays. Matange zwaka bango te bazalaka 3 personnes na kata famille na bango. Toyebi bato mosusu te. Il est venu aye na kata mboka oyo. Yo bandaki kolia bambisi ya première nécessité banda uta na orgaman. Abomi orgaman. Oyo ezalaki bien ya mboka. Pona kosala égal apesi mwasi na ye. Orgaman ekufi ekomi égal ya mwasi na azo matya biloko ndenge alingi. Aye na kata mboka oyo. Yo ngana to banda ko tambola na zone tozoki notala ba soso mboka, tozotala ba dendon, tozotala ba zèbre, tozotala ba éléphant, tozotala. Na kati ya mboka na biso ndenge tozawa. Zo etikala atate na soso ya mboka ta muselekete ya mutu rouge abetaka mutu boye. Akia bemede biso kinga kati. Azui ba nyama nyonso to atondi siku na ponga na yo, to futa $45 pour te notala ba soso mboka na ba dendon. C'est ce monsieur là oyo to kopesa ye crédit au valeur ya koloba ke non atika la président na kata mboka oyo. Kabila ye na kata pouvoir. Naye. Le musée Laurent Désiré Kabila Koufi. Atiki dollar na 93 000 francs congolais. Donc 930 000 francs congolais. Lorsqu'Atiki pouvoir d'ailleurs, Atiki dollar na 1750 à Matissa qui toi qui dit ça qui. Ndakwa chambre na salon na chango $30. Alongo pouvoir ndakwa chambre na salon ya chambre na salon na chango na $90 à Matissa qui toi qui dit ça qui. Biso totongi ya ebele na kata mboka oyo. Je mérite tout ça l'émission moko pédagogique to yana ba réalisation nyo sorti à mon mboka Félix. Toko diba Kabila tikela biso nini si ce n'est que mixage na brassage. Kabila gagné guerre ya Goma te. Atika la ko gagné te. Kabila akenda ko négocier Museveni na gauche, Kagame na droite va vendre na katikati, il a accepté ya ko négocier na ba Rwandais na ba M23 de façon que bati Kabitumba basa na mixage na brassage ba pesa moi ba itandi ya mboka na biso na ba Rwandais po ba ya apesa bango na pouvoir ba décidaka sur makambo na mboka na biso ba contrôler kati na armée mboka na biso. Il veut que Tshisekedi passe à la ningona a que de négocier na ba Rwandais fa kutala ba failu fa kutala ba dengo mususu. Je ne refuse pas. Namboko toi en opposition, toi dans fistré. Parce que Kabila, à la Kinganga, a Zobetaba les Libanda. Les gens, beaucoup de personnes disaient que non, Kabila a eu Bobetaba 12. Abandonné comme ça l'Assemblée, raison pour laquelle il faut continuer. En tout cas, comme ça, le discours est convaincante. Et convaincre que le discours il y a pas mal. Convaincante. Dans la gestion de Mboka et dans les cas de tuerie, vous savez vous-même. Moi, je suis le victime de papa Nanga Koufi. Je suis né, mon père était de l'UDPS. Nazotanga Kombo na ye lelo. Akufa Bato Bayebi, président Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, Sphinx Alimete, tous les anciens UDPS Bayebi, Bakangaka na Mikondo, papa Kizito, papa président Mutombo, na papa Georges Nyangou na Mutambay. C'est mon père Akufa dans ma boko na ye. Aboma papa nga bakanga papa batien na coffre na kata carton. Moi mon père a été tué dans le régime ya Kabila. Mais je ne fais pas la politique pour n'avoir qu'on venger en côté. C'est Dieu Nzambe mouta permettre yango. Vous comprendre. Nzamba permettre yango. Naza victime, il y a barbarie. Il y a gouvernement sanguinaire, il y a Kabila. Dis-moi aujourd'hui pendant 18 ans, à Bomimbo Cannabis na ba domaine nyo surtout. Même la réserve pas mbaya ça tikaka mbongo combien. Même budget mboko Cannabis ça tikaka combien. Yebi sange loko ni na madonga Kabila tikela biso. Aéroport, usine, ni nango et l'autre côté. Si quoi ko zonga po domaine les mboka na, les mboka. J'aurais appris que ce monsieur là bozo cité Kombo. Ambassade nyo surtout boy ko pesa passeport. Ya mboka na biso. Mais à qui na Namibie, il a exhibé le passeport rwandais. Dans un poto na yoki ba j'aurais appris. J'aurais appris conditionnel. J'aurais à exhiber passeport rwandais Namibie le bique comment yoko za la président il y a République démocratique du Congo mais on veut exhiber passeport ya ba rwandais parce que le loyo a comme exilé. Non on peut ce passeport. Ndeko moi la mboka autorité. Kabila il ne fallait pas mboko eza ya yete a salita na a échoué lamentablement. Le loyo Félix Tata Tshisekedi de Chilombo sala musala. Je termine pour na koyebisa yo eloko moko. Kabila tango azalaki Kabila avec pouvoir na union surtout. Tshisekedi tango na bokiboko ndi balobi ke non a osala 2 ans te a kokokate. Atelier Alexis Tambwe Mwamba, atelier Sele ya Laguni, atelier Mabunda,
atelier batunda ya kasende atelier moi je azalaka na oya boyaka ba ordonnance à chef de l'état moi si ya mwana mboka Bushabo po babanda ko contrecarrer atelier ilunga ilukamba mais Tshisekedi na moins il y a 3 ans a récupéré le parlement na papier na bik makile tangate manduke betate a récupéré Sénat na papier na bik makila et tangate manduke betate a récupéré majorité a récupéré nyon surtout c'est à ce moment là ndetabi le fraka lo bapotunda ya kasenda lo bake no nazo benga yeme banda ba benga itilelo azonga no tunda ya kasenda do comme fasciste lelo mboka oyo ya Kabila te tokomoke pratiquement na suki émission eza ba congolais basali ngai signe ezoloba make remaniement ekosala makala mingi te ye moko mpe alobaki yango na badiscours na ye na ebandela mbula ya sika c'est-à-dire 2025 ça peut être février ça peut être mars il faut à retoucher pour makambo mingi mpasi epai nango te est-ce que ezali signe ya essoufflement to ezali bastratégie politique en fait na France basali remaniement combien de fois c'est nga na tuni non mais na lobi bon mboka ya loi mboka ya économie vanda mboka na France basali remaniement combien de fois tozwa bafondement to comparer eza débat mosusu na tuni yo awa tena ba congolais plutôt eloko toko développer eloko toko développer makasi yoka eloko toko stratégie politique eloko toko développer makasi eloko toko développer makasi ezali ba proche toza nango lelo eza essoufflement te na kata terrain soki match ezobetama entraîneur a classé ba joueur atalaka ba joueur oyo bazo répondre na système de jeu oyo atiaki je pense que eza na ba ministre oyo ba se démarquer eza pena ba ministre oyo ba se démarquer pété oyo bazo senga il faut bapesa pe chance na bateau bakoya pour soutenir vision chef de l'état le roi babino non mais moi je ne suis pas demandeur je sais que nazala politique ça rappelle intérêt politique mais ce qui est très important faut y bien que lorsque les gens sont côté dans kati on va jouer déjà il y a bien que un jour joueur moi on va choc on va essouffler il faut remplacer dans kati il y a équipe mais ce qui est très important, il faut au bout de nos contextes. Il y a des discours de mon amboka où tout ça. Parce que mon amboka où tout ça, le discours, pour que été Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azozo bande konaï na Kasai, na Kananga na Mbujimai, attendu si bango na Kinshasa pe na Lubumbashi, pour na contrecarrer l'action, il y a l'opposition. Alors que l'opposition est actée dans mboka oyo, tout ça na ba fistré na kata mboka oyo. C'est ça des choses que ça va Congolais. Le Fayoulou te. Le Moïse Katumbi te. Le Fayoulou c'est le politicien le plus faible, le plus nul na Katamboka na biso. Ce monsieur là a l'action plein d'incohérence, n'a d'insuffisance politique. À rejoindre comme moi na mboka oyo zotanga wana. Wala barangunza dinguza tambola makolongulu. Même si tu regardes sur le plan morphologique, au tali mona mboka ozotanga comme soi-disant président, on va dire qu'on se prétend de lobby, à comme président, porte-parole, il y a opposition. Il ne peut pas nous ramener encore dans un discours de népotisme, à ramener biso dans la haine, à ramener biso dans le tribalisme. Lorsqu'on a le discours à Dengwana, à tiki contexte, il y a Kobundisa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais je contexte, il y a Kobundisa Baluba. Est-ce qu'il y a Koko Kayango? À côté de la Koko Kayango, parce que Baluba, Baza, Kakana Sima Félix, prenons l'exemple, le secrétaire général Oyazana Fayoulou. Mais c'est Moulouba. Ce qu'on a le luxus légal, Azana Kasai. Ce qu'on a Epenge, Azana Namakila ya Kasai. Malgré tout, morphologiquement parlant, et l'on Epenge, ça, le roi d'un Congolais. Non, mais je dis franchement, morphologiquement parlant, comme on a le côté. Non, d'accord, ça va, ça, je ne refuse pas. Azana Moutou Kasai. Mais comment qu'on l'ongola haine na yo? Na ben suffisant incohérence na yo. O me mayango sikoyo, on est sabatou ba se liguer contre tribu moko. Là c'est tout à fait et ça le comment on va condamner ça, il faut te condamner yango pratiquement. Discours a sali 3 sorties médiatiques ratées. Mais siko memi biso na haine. Donc azo le banini, Bangala, ba Swahili, ba Congo, ba Yaka, ba Ntandu ba se liguer contre Baluba.
Ce sont des choses les kaka oyebi na époque na Katanga. Hein? Oh to koma ko bombana. Non, voilà to so banir ba un tribal wana. Il mon copé. Président. J'aurais appris. Nadaki quelque part. J'aurais appris dans ici na Cameroun. Voilà pas la conditionnelle. J'aurais appris. Mais il mon copain ça na congolais té. La conditionnelle parce que le loyo kombona failu aye ba komba papa na maman na ite. Voilà yom tozo loba. Maintenant tu la lobby à la conditionnelle. Aye bisa biso ka abotama na hôpital général. Na époque à l'hôpital général des Alagité dans l'hôpital congolais. Donc avant bâtir politique là na mensonge. Ce sont des choses de photo boy à Yango. Il n'est pas digne à diriger Mboka République de. En tout cas, là, un tribal, carnet, tout on peut tout dire. Le débat fait à la politique, le débat est à l'idée, le débat est à la, il y a vision. Mais on ne va pas tirer ma fibre optique. Pour tout les moment, ils sont très sensibles. Mais à ça, tirer ma fibre optique pour inciter à ton haine. Mais bien sûr, pour la débat, parce que ma frère congolais, bah, il dit que, bah, comment Kabouala, théâtre, tout ça, bah, il démorite, mais, bon, tout ça, le roman. Vision en 2025, dans mon coup, c'est pratiquement en souka. Qu'est-ce que vous pensez? Si vous avez un message en peu de mots à l'ancien chef d'État, je pense que pour la constitution, tu as été changer. Tu as 10 résolutions, mais le concept, c'est quoi? Congo, mon héritage des années. Chaque cadre, chaque membre de Congo, mon héritage, il faut côté la Moussala. Congo, mon héritage, concept, c'est que chaque moutou na centre. Le roi de chaque moutou na centre. Tu as même 2 cm. Il y a ma belle na biso ba ya bazala ba yango. Tu as soutenir moutou azak congolais de père et de mère au biso to yebi et tu as kota la Moussala na 2025. To faire éradiquer ma force négative au ba kota na mboka na biso pour nous diviser biso pour nous joindre kita ya mboka na biso. Nous sommes derrière le chef de l'État et là je lance déjà un message na ba Congoma n'ignon surtout les loyo to linga Félix té mais to linga mboka na biso to zaka l'héritage moko l'héritage na kombo nango République démocratique du Congo soki toza na yango té na mboka musu to za ba paya Félix a otika l'éternel té a na tan na ya zo sala mais soki to tche ba bâton dans les roues a bénéficier na monument na ya qui président lobby po ya ko ba tche ba bâton les roues mais dans 20 ans Congo kotika la sima et donc on est Sénégal et l'équipe biso et donc on est ba pays musu se développer l'équipe biso o biso to ko vanda té to yokana to solo là po ete mboka na biso ekende liboso to za la sima mokonza mboka to pesa ye maboko asala musala malamu guerre est siga mboka na biso social comme malamu banzele tongama mboka ekende liboso. En tout cas souci à Congo tuzali Congo ekende liboso to kotimbula sika misala monana batuba azwa pe misala pe mboka ezala bomoko surtout na niveau S et pas ewa bandeko mingi bakufi makile ezotanga kaka ngonga nyonso congolais solo soka la muki ayoka pasi na motema tozana besoin kimia mboka na biso po mboka ekende liboso. Merci na yo autorité morale ya parti politique Congo mon héritage oyo ezali na kati ya union sacrée bolandi ndeko Yvan Modadi apesi ba raison ba argument selon vision na ye aza libre à raisonner ndenge azali raisonner pe souci ne ezali ete Congo ya lelo ezala Congo musu ya mbongwana Congo ekotelema à niveau Afrique na niveau monde. Merci président Yvan naranti otuko sa biso bosobi ba matériel olbeti lisolo mais tu as peut-être la vérifier. Non, mais tu as invité Bino. Tu as invité Bino Boya. Je pense que parce que tu as matériel, il s'est commis déjà. Je pense que papa Edo Dabo a ça la guide de placement. Tu as Kineki Chine, pour la Rosomba, assis à Zongi, ma machine peut s'est commis déjà. Tu as Bino, Bota la Congo, mon héritage, tu as la massapoté. Tu as le bâti à mon lansaki, mais tu as la misala pour soutenir vision ya Mokonzambo. Tu as plus mingi na colonna, pe na koboko la bibwele donc bino za plus pratique non biso toza na ba théorie toza plus mingi na pratique que na maloba ya pamba. Merci. Je ne sais pas ce qui oppose à la capé journaliste à tendance. Merci beaucoup de se déplacer bolandi ngai ti te faire toutes les informations na résidence na ngai en tout cas na remercier bino mingi pour la émission kitoko mais to ko aussi di saté il faut to loba tous les rebelles o bazo boma ba congolais o bazo tchaiki ki na mboka na biso o bazo détruire mboka soko tali bango surtout baza ba adepte ya Joseph Kabila Kabange to komina suka. Merci na la grande équipe technique Freddy Takidi l'invincible, merci à toi et Mike Kamwaka
Merci à toi Guy Poutou, merci à toi Joël Pembele, merci Nabino Nyoso, téléspectateur balandi émission Ecopole, Bozo Bengamingi, Bozo Koma, Batu ya diaspora, c'est merci na soutien, na ndenge bo lobby, bo pesinga ba message ebele. Na yo ki yango na sengi mino merci. Bobi a nous bolingi bo mona pena ba réalisation. Bo to ka lisolo dia ba réalisation, ka minki bozo mona. Merci na bino nyoso. Soki mitune ezali bo koma. Bo benga to komisa ba eyano na bino. Merci en tout cas botika la banda kuna bino. Okoyela.